perfectionné. Plus que son nom. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser? Plus que comment. L'issume comment nango perfectionné. Plus que son nom. Makambo toboya kilobi. Et comment Et comment autoriser? Plus que masula kobangolaka motema ye. bato bakomase koluka oya lipambole yesu yakayaya Yesu yakana yo vraiment. bato bakomase koluka Koluka lipamboli. yesu yakayaya Mosali na Nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission. Otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili ye. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme pe ba vie à kuta. Merci beaucoup, chers internautes. Merci, Bandeko Nyonso. Balandi Bozolanda Biso à travers 3 Exa Production TV. Un grand merci à vous partout où vous êtes dans le monde. Obomisana Kolanda Biso. Tozabonga wana commune ya Selemaou na quartier Madiata et Bipayi. Tozo ya Kisabino et baveni ya batu oyo bavandi koto awa na commune ya Selemaou et na quartier Madiata. Bouti komona maison communale ya Selemaou et bomoni maison communale ya Selemaou awa bongo tozali bongo na quartier et Madiata et quartier Madiata avenue Yongo donc Yongo donc tozali bongo na avenue Yongo na quartier Madiata. Merci na bana Selemaou nyonso. Merci Nabino tout Bozolanda Biso bana Selemaou de partout Bozali Bozotala Biso awana 3 Exa Production TV à travers cette émission et Bomesana ko découvrir ba quartier et ba commune et ko découvrir Kinshasa Nabino Botika Kala donc awa tozabongo na avenue Yongo donc nyonso ayebi avenue Yongo yango awa na quartier Madiata donc tozabongo na avenue Yongo awa na quartier Madiata donc voilà on a tout dans la foka oh tout 500 tout pour ça mugen avenue Yongo donc voilà et awa et bailo sur la tanga awa catholique ya Yongo donc paroisse et voilà paroisse Assomption de Marie non Assomption de Marie ok paroisse Assomption de Marie donc au nyonso atanga awa na Yongo asambela awa apria awa na Yongo et L'issume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser? Masula kobangolaka motema ye. bato bakomase koluka oya lipambole yesu yakayaya Yesu yakana yo vraiment. bato bakomase koluka Koluka lipamboli. yesu yakayaya
mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Merci, chers internautes. Merci. Bande Kounyoso, Bozolanda Biso. Alors, nous avons un collège Notre-Dame de l'Assomption. Voilà. Primaire. Voilà. Au Nyoso Tangawa. Et au Lekawa, au Botamawa, au Tangawa, au Kolawa, au Kena, au Bima. Donc, de partout et vous êtes aux Otarabiso, aux Olandabiso, aux États-Unis, aux Canada, aux partout, partout où vous êtes aux Otarabiso, de Pesibino, Bambote et Belé, il y a Mingi, Wana Awa, Toye, Tozui et deuxième avenue Nabiso, Otiki avenue Yongo et Awa, Tozui avenue Elandi. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Et awa tozabongo na Mbanza donc touti kotika avenue Yongo et to kocha avenue Mbanza donc et au basal na biso tolela bibembe boye boye bi bolela ba bibembe awa bolela ba koko ba mama ba papa awa na basal de basal ozala awa na Yongo donc de Pesibino ba mbotebele bana Selemba ou les partout besoin aux États-Unis, besoin au Canada, bana Selemba, besoin à Miami, bana Selemba, besoin partout, bana quartier Madiata, bana permanence donc binotou bana permanence, les boulot permanence dépôt, hein, nous sommes allés quartier Madiata donc les quartier Madiata mais ba référence au Yebani, les allés ba quartier local là ba permanence, permanence, les boulot dépôt donc mais nous sommes les abonnés na katia quartier Madiata. Voilà, awa to si bongo avenue Manza et to zongi bongo awa et na route nationale na biso et na Prince 24 na biso et Prince 24 na biso awa toujours et na commune na biso ya Selemba et na quartier Madiata. Voilà, awa to bongo na 24 et tozoko ba toujours on a totika venir Mbanza. Un grand merci et bambote mingi na papa Paul Mafuta et depuis Hollande et Azolanda Biso pourquoi pas et na mon général Freddy Kalidja depuis Allemagne et bambote na pebele papa mon général et Freddy Kalidja depuis Allemagne papa Paul Mafuta depuis Hollande que sinon bambote ebele ya mingi balandi munene oyo balandaka biso voilà bengi bana Selemba nyonso bana permanence bana libulu boya bo visiter et boya kotala quartier na bino oyo botika kala voilà awa totiki 24 tokoti
et avenue oyo après Mbanza et tobandaki na avenue Yongo et na epe Ramazani et tosilisi wana tokoti et avenue Yongo et tokoti et Mbanza siko awa tokoti et kaka toujours awa toza kotambola mpona kolakisa bino awa toujours na commune ya Selembao. Omoni epa na bino, omoni lupango na bino, omoni quartier okolela, omoni lupango na bino botamela, omoni bipai oyebi obandaki koya. Vraiment tiela biso yango na commentaire, n'hésitez pas yaka o tiela biso na commentaire olakisa ke bana Selembao baza de partout, bana Selembao baza de partout, bana Selembao bazali tellement partout na mokili mobimba. Vraiment yaka et na ba commentaire et ekosala biso tellement bien makasi. Voilà et tozo koba toujours et awa et na quartier na biso et voilà na quartier na biso Madiata. Voilà. Lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye Yesu yakana yo vraiment koluka lipangoli. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Tozokoba toujours awa et na commune biso ya Selembao et awa tozuboye et tozokoba toujours awa na commune biso ya Selembao et wana bomoni lolenge tozolakisa bino ba veni na bino bo mesana kotala voilà toza na Kikumbi donc toza bongo na avenue Kikumbi toujours na commune ya Selembao, autrement dit permanence na quartier Madiata. Nous avons une avenue Kikumbi. Voilà, au Botama awa, au Kolela awa, au Monepanabino et au Tchango. Toujours dans commentaire, bana Selembao nyonso, bana quartier Madiata, bana permanence, bana Libulu, to pesibino, bambote, ebele ya mimi de partout, bozali, bozota la biso vraiment. Alors to komi bongo na dépôt et na avenue Kikumbi, tozo kende bongo vers dépôt ya Makala o ekena sango. Arrêt dépôt ya Makala. Donc merci à vous et merci na bandeko tout bazotala biso, merci na bandeko tout bolanda biso, merci na mama Judith Bongo mwana ngiri mwana ngoto bambote na ebele et merci na Selele Nzembela Fumuki Mbangu bakolo garde miding bambote na ebele vraiment na Selembao mwana gal et bambote na ebele et pourquoi pas na bandeko nyonso bazolanda biso baotala biso bana gal bana Selembao na tongo topesi bino bambote ebele. Voilà, merci wana totiki avenue Kikumbi, totiki avenue Kikumbi. Nous avons une ambiance oyo ezalaka awa bongo na Selembao. Donc on a totiki avenue Kikumbi, tozongi bongo na 24 awa toza bongo na 24. Nous avons la Prince 24, Prince 24 novembre. Donc merci et bonne fête de travail. Na bande konyonso bazolanda biso, batali biso, bakolanda émission oyo, bakozwango avant ou après. Donc bonne fête du travail et na bino ba nyonso oyo lelo bobimite. Donc voilà, à toi na dépôt ya Makala. Donc dépôt ya Makala ya ngoyo.
Les retours à la parole, nous est tous demandés. Voilà, awa, to koti sikoyo et totiki 24, to koti petit wenze, awa toujours na kati ya wenze ya dépôt ya makala awa na commune ya Selembao na quartier Madiata. Voilà, merci awa maman ba koteka. Awa maman ba koteka. Ouais, nous avons la kati ya wenze. Voilà, nous avons l'ambiance na kati ya wenze ya dépôt ya makala. Donc awa toana wenze ya dépôt makala na commune ya Selembao toujours et na quartier Madiata. Bozomona lolenge ba mama bazoteka et bozomona lolenge ba mama bazoteka awa na wenze ya dépôt ya makala. Donc merci na maman Kuku Kuzaya, merci na maman Tema Maduku. Hein? Et bambote na bino belé et ba mavelu tete. Ba mavelu tete to pesibino bambote ebele vraiment awa toujours toza bongo na wenze ya dépôt ya makala na commune ya Selembao. Donc na commune ya Selembao na dépôt ya makala na wenze ya dépôt ya makala na commune ya Selembao et bipai to ko laksa bino bozomona ba maman baza koteka biloko bio bozomona maman ba koteka bandembi ba koteka ba matembele bazoteka ba pondu bazoteka biloko ebele awa na kati ya wenze et na biso ya dépôt ya makala. Voilà, tozokoba toujours continuer awa na kati ya dépôt ya makala. Voilà, merci. Et awa totiki et peu et to progresser. Voilà, merci Nabino Batutu Botala Biso. Merci Nayo Mouto se retrouver. Merci Nayo Moutou Omoni Panabino. Merci Nayo Moutou Omoni quartier Nayo. Omoni Nabino. Omoni Panabino. Et Tepesio Bambote Ebele de partout. Et vous êtes vos alliés. Bozolanda Biso. Tepesio Bambote Ebele Botala Biso. Bana Selembao. Bozana Canada. Bana Selembao. Bozana France. Bana Selembao. Bozana Amérique. Bana Selembao, bozana Canada, bozana Suisse, bozana Norvège, bana Selembao, bozana de partout. Donc oui, bikoto, donc des boulous, dépôt, donc permanence, donc le tout l'otibino. Toyelibino awa na kati ya commune ya Selembao na permanence dépôt Liboulou et autrement est appelé quartier Madiata. Donc tout bongo le quartier Madiata. Voilà, et entre commune à quartier Konde. Donc Kikine. Donc voilà. Entre commune à dépôt, entre commune à quartier Konde. Donc voilà, nous avons découvert Bino et Koto Nyonso, le Lengue Ezali. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, Bandeko Nyonso, Bozolanda Biso. Merci beaucoup, Bandeko Nyonso, Bozotala Biso. Toujours continuer, toujours Awa et Nakati Iya. Et c'est le Mao Nabiso. Toujours là, toujours comment. Et c'est le Mao Nabino. Et ils ont progressé. Et c'est le Mao Nabino. Et autres Namanayo, Moutoza Mwana Mabele. Au moni comment, au découvrir comment, est-ce que c'est le bas où ça peut évoluer ou pas, au découvrir comment, si quel abisso dans commentaire, et vous allez natif, il y a ce bas où vous allez natif, et il y a ce bas où botamane grandi awa, au keko la hier, et au comment le lot, ici qu'aux allez, aux autres la bisso, tout précieux, da moté. Ebele. Voilà, merci Nabino Baitou Botel Abisso. Je dis bonne fête du travail à tout le monde. Baïnyoso Balandarabisso, Baïnyoso Batel Arabisso à travers cette chaîne 3 Exa Production TV. Tu peux s'ibiner vraiment Bambote Ebele
ebele ya mingi de partout au boza botala rabiso. Merci na ingénieur Augustin Kaninda le Muluba le plus civilisé du monde, et merci na papa Koé Michel et bien encore partout bozali bozotala biso de pesibino bambote ebele ya mingi. Et tout ce qu'on va toujours avoir na wenze ya dépôt ya makala hein o ezali bongo na commune ya Selemaru. Tout ce qu'on va toujours pour na kolakisa bino. Merci na bino batutu bozotala biso, merci na bino batutu bozolanda biso de partout, et vous êtes pesibino et bambote ebele bozali ebele bozotala biso, bozali ebele bozolanda biso, bozala mokili mobimba boza partout boza partout bozolanda biso bozotala biso, on est ensemble. Merci na bino batutu bozotala biso, merci na communauté 3 exam mobimba oyo botala biso ba fanatique na biso et bat na biso tozala na bino o bozala na biso et vraiment et topesi bino bambote ebele et ba mama tema cosmétique et bozali ebele et bolanda biso et topesi bino bambote ebele. On est ensemble avec vous et topesi mbote na Joachim Yelenge, Fabrice Ndombele, hein, Fabrice Ndombele depuis États-Unis, na molonga na Mama Deya, hein, Mama Adeya, hein, Mama Deya. Donc bambote ebele donc na mwana biso winner et depuis États-Unis topesi bino bambote ebele. Koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso batutu iko sanzame kalabiso batu. Voilà, merci beaucoup chers internautes, merci beaucoup bandeko tout bozotala biso bandeko tout bozolanda biso. Voilà awa tobimi sikoyo bongo na 24 et na route 24 et awa na Libulu et dépôt pardon nyonso bozomona ezali bongo wenze ya dépôt et donc wenze ya dépôt ya makala. Voilà, merci chers internautes, merci bandeko tout bozotala biso, merci bandeko tout bozolanda biso de partout vous êtes topesi bino bambote ebele bozotala biso bozali ebele tv moko bato ebele bana Selemaru. Donc awa tokomi bongo na frontière ya Libulu na dépôt. Donc voilà awa toza bongo na Libulu na dépôt, donc toza bongo tir 24 novembre. Donc merci na bino batutu bozotala biso, merci na bino batutu bozolanda biso. Wana tozwi avenue oyo elandi donc tokoti tozwi avenue oyo elandi
tolakisa bino baveni oyo ezali bongo awa na commune ya Selembao bomoni lolenge toza kolakisa bino awa na commune ya Selembao boza komona Selembao boyokaka na sango Selembao bana Selembao bao bayebi Selembao bino mpe boyebi Selembao te boyokaka toujours Selembao na sango à travers 3 exa production TV toyei kolakisa bino Selembao na bino toyei kolakisa bino baveni ya Selembao oyo boyebi te bozoyeba bango à travers chaîne oyo et à travers émission oyo voilà. Kukune. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Et comme la direction d'Abisso, et Otozako, la Kisabino, toujours. Et tu vas venir Mbanzoudi. Et avenue Mbanzoudi, on a un quartier Kokonde. Et tu tiki avenue Mbanzoudi, on a un quartier Kokonde. Tout ça qu'on accepte toujours comment c'est le Mbao Ezakitoko, comment c'est le Mbao et comment c'est le Mbao Ezalaka, comment c'est le Mbao Bavivaka, comment c'est le Mbao et Bazalaka. Toujours qu'on l'acisa bino toujours awa nakati ya c'est le Mbao. Voilà. Et on a venu Kimbantsudi et te suis Oyo. Elle a dit c'est qui direction. Donc voilà. Pardon. Voilà, merci. Nous sommes toujours dans Selembao, dans le quartier Kokondo, dans le quartier Madiata, dans le quartier Kokondo, voilà, dans Kikambi. Donc, tu as venu Kikambi, toujours dans le quartier Kokondo, tu as déjà déployé Makala, tu as connu dans Liboulou, tu as connu dans Liboulou, et toujours dans la commune Selembao. Toujours l'accepter toujours comment c'est le Mbao ils allaient voilà. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi autorisé masula kobangolaka motema ye route 24 heures mwana totiki na se et totiki route 24 heures mwana na se tozali na direction Moussousou et voilà tozokoba awa tozosusu avenue Moussousou totiki donc toza pona kolakisa bino vraiment Selembao lolenge Selembao ezali lolenge Selembao
ezalaka vraiment donc ambiance nini oyo ezalaka bongo awa na quartier ya Selembao et mouvement nini oyo ezalaka bongo awa na quartier ya Selembao. Donc voilà, toujours avenue Mbwezi. Donc avenue Mbwezi, toujours quartier Kokonde. Donc oyo ezali bongo avenue Mbwezi. Donc na quartier Kokonde. Donc toujours koba toujours kolakisa bino awa avenue Mbwezi. Avenue Mbwezi na quartier Kokonde. Donc ambiance bana Selembao, boza ko découvrir Selembao, bana Selembao boza Voilà, merci beaucoup sur Internet. Toujours continuer. Toujours à Wana commune à Selembao et Nena qui quartier et Madiata Tokota qui est quartier Kokonde et tout qui avenue Mbwezi et Tuko Awa toujours avenue na tuto ko laksabino to lobaka awa to laksaka tout sauf sauf rien to laksaka nyonso en détail ai bino ba nyonso bolingaka et papa sano bakala dia kuba bino ba nyonso bolingaka équipe oyo bolingaka ingénieur Augustin Kandinda le moulu le plus civilisé du monde bakselaka et homme vidéo on est ensemble c'est la famille toujours et toujours continuer toujours et que ça nous sala pona Kosepil Sabino, toujours awa, voilà, à tout ça, on a venu Zamba, de Kotibongo, avenue Zamba. Donc après, Mbwezi, c'est avenue Zamba. Donc, et toujours Koba, toujours awa, ban avenue Zamba, ou bien avenue Zamba, au Kolawa, au Botamawa, au Lekawa, Bozana Lupangwawa, vraiment, il y a qu'à toujours dans le commentaire, Kolaksabiso, et aux amours dans ma belé, d'abord vous allez comme ma belé, il y a qu'un commentaire au défendre ma belé, au défendre commune et au sala bien ma casse voilà, on a petit kotika avenue Zamba, petit qui avenue Zamba et Sozokoba toujours et le 24 novembre et Tikali Nassé donc Prince Nabiso il y a 24 novembre et Tikali Nassé donc il y a moi na Nassé donc il y a tout comme déjà na Libulu donc bana Selembao Libulu donc Tokimos donc tout ça bon na Libulu ya Kitoki Mosi donc tout ça bon na Kitoki Mosi donc voilà et merci et toujours Koba toujours à tout ça bon na Libulu ya Kitoki Mosi le 24 novembre yangola etikali donc ba aux hommes 24 novembre yangola etikali na sekuna donc prince etikali na se donc voilà. Voilà, Totiki avenue Zamba, Tozi, Oelandi, après Elandi avenue Zamba. Toujours dans le quartier Kokonde, donc quartier Kokonde. Donc on a le bateau qui est déjà venu et quartier Madiata. Voilà. Ah, toujours venu Lukumbadi. Lukumbadio. Donc voilà. Vous avez venu Lukumbadio. Donc nous sommes vous allez venir Lukumbadio. Vous appelez moi venir Lukumbadio. Au Botama, au Kola famille, vous allez avoir na Lukumbadio. Au moni pas na bino, moni bandeko, moni ba master, moni ba tout, au moni ba référence au tika ba 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vraiment, il y a Kambango dans le mango.
na commentaire et que ça la biso bien. Voilà, awa tozongi et tozako la kisa bino toujours totiki avenue Lukumbadio et tozui et direction na biso. Et merci beaucoup, chers internautes. Awa tozoko rappeler bino tozabongo na Kitoki Mosi, donc na Libulu ya Kitoki Mosi, donc totika qui déjà permanence, totiki peut déjà dépôt ya makala et awa sikoyo toza na Kitoki Mosi na Libulu, donc awa tozabongo na Libulu ya Kitoki Mosi. Donc voilà, et les toujours là Sabino comment makambu et les koto bat ba vivre koto nini koto bat baza koto nini awa na Libulu ya Kitoki Mosi. Voilà. Tchiki et tozui avenue Oyelandi Lukumbadio. Donc voilà. Et merci beaucoup à vous. Merci Nabino Batutu Bozo Talabiso. Merci beaucoup Nabino Batutu Bozo Landabiso de partout. Voilà, Tozubongo, avenue Kikomu. Voilà. Voilà. Donc, et Tozu avenue, après avenue Lukumbadio, et de Tozu avenue Elandi. Donc, il y a Kikioma. Kikiowa. Ah, Kikiowa. Donc, ils sont venus Kikiowa. Ah, ok. Donc, ils sont venus Kikiowa. Toujours, donc après avenue Lukumbadio, c'est avenue Kikiowa. Toujours awa na Libulu, na Selembaou et Kitoki Mosi. Donc voilà, Libulu ya Kitoki Mosi awa na Selembaou et Libulu ya Kitoki Mosi awa na Selembaou. Toza kola kisabino ba nyonso bozota la biso de partout et de partout. Merci à vous, merci na maman Marie chérie Moulanga, hein, mère à petit, maman Augusto, maman la baby, Jidor, J-Live, hein, famille Kaninda Mobimba, Tope Sibino et ba Mbotebele, famille Kaninda Mobimba, Tope Sibino, ba Mbotebele, famille Kaninda. Voilà. Alors, Tiki, je suis venu. Voilà, merci beaucoup, chers internautes, Komata. Donc, 24 novembre, Yangoyo, et Tikali, on a scène Simona Biso, 24 novembre, Yangona, et Biso, Toza Komata. Et voilà, toujours Toza Komata. Awa, on a collègue Sabino, va venir, Oyo, et Zalibongo, Awa, na quartier Nabino, et na commune Nabino, il y a seulement. Perfectionné makambo tobo ya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye tozoke baoyo aveni Matota. Voilà, eza aveni Matota wana tozalaki bongo na aveni Kimio Kikiowa, donc avenue Kikiowa et de Tozui et avenue Tozali, Tozola Sabino toujours au soko kebo kicho keiti kokende ba se ba ma kalamu et donc voilà. Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Sombo na bango, tambe bisa
Voilà, tout ici et tout qui a venu voilà 24 novembre vous avez 24 novembre 24 novembre et toujours qu'on l'accepte. Voilà, merci beaucoup et chers internautes, komi bongo awa na libulu. Donc libulu oyo kaka libulu oyo libulu ekena sango libulu ya Selemao libulu ya Selemao yango to komisko na libulu donc oyo kaka libulu ekena libulu Selemao yango donc libulu ya Selemao donc libulu ya toza bongo na libulu donc libulu ya kitoki mosi libulu tozana bisoka tozongi bongo na 24 novembre direction ye esangani na 24 novembre awa na libulu ya kitoki mosi toza bongo na kitoki mosi bana kitoki mosi bana Selemao et toza bongo et je ne tozwa boye wenze ya kitoki mosi da wenze libulu donc wana tolekaki tolakisaki bino wenze ya depo awa toza bongo na wenze ya libulu Selemao wenze ya libulu awa kitoki mosi toza wenze ya libulu awa na kati ya kitoki mosi na kati ya kitoki mosi na kati ya kitoki mosi na wenze ya libulu awa na kati ya kitoki mosi bana kitoki mosi nyonso topesi bino bambote boko découvrir quartier na bino boko découvrir commune na bino et boza tellement belé bana Selemao J3 de Bruxelles J3 de Bruxelles Judikael Ipumbu mwana kitoki mosi bambote na yo belé boza tellement belé bo landaka biso botala biso bana Selemao bana kitoki mosi voilà donc boza komona vous vivre comment ambiance ils ont les cas vous mon amate 1000 francs et gratos na ça na niveau moko boy donc biloko talanenge biloko te kamaka poisson et voilà donc awa biso Selemao et kendara boy donc voilà merci et awa ezobima awa bongo voilà, merci. Awa tozongi bongo eza sikoyo awa na kati ya libulu ya Kinsala oyo libulu ya Kinsala kitoki mosi yango oyo donc libulu ya Kinsala na kati ya kitoki mosi yango libulu ya Kinsala bozomona oyo nyonso eyinaka mabe na poko awa doana libulu ya kitoki mosi libulu ya Kinsala soko eki libulu ya Kinsala yango oyo bana Selemao nyonso bayebi boyawa boyebi awa topesi bino bambote ebele ya mingi bana libulu ya Kinsala bana Selemao bana quartier oyo nyonso topesi bino bambote ebele boyolanda biso boyotala biso
et tu vas continuer toujours au lac Sabino sur le Maou. Tu vas continuer toujours au lac Sabino sur le Maou. Le Lengue sur le Maou. Et ça toujours. Et makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye yesu yakana yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisia na kati ya mangomba ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisako ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandepose privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo koluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole lipambole le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka voilà, merci beaucoup. Et comme l'avenue Kouanga, Yangoyo. Et voilà. Et merci beaucoup, chers internautes. Et merci Nabino Batutu Bolanda Kibiso. Merci Nabino Batutu Botala Kibiso de partout. Vous allez Bolanda Kibiso, Botala Kibiso. Vraiment émission Abiso Mokola Lelo et Tosuki Bongonde Awa et na avenue Kouanga. Avenue Kouanga. Tosuki Nde Awa na avenue Kouanga. Merci beaucoup Nabino Nyonso Botala Biso. Ah, Tozabongo Liboso ya résidence ya Papa Hervé Gola.
Donc toali boso ya résidence ya papa Hervé Gola awa na kati ya Kitoki Mosi oye place à la Ramon à Kitoki Mosi. Donc vraiment derrière nous comme ingénieur on est dans la résidence ya papa Hervé chanteur na biso Ferré Gola on a tonga na Kitoki Mosi. Donc merci na binoto botel biso, merci na ingénieur Augustin Kanina le mouluba le plus civilisé du monde. Merci na bino ba union so botel biso et pourquoi pas na bino ba union so bolandi biso. Tokutani au prochain numéro. Bye, au revoir.